Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso ba bolinga ka mama Elianitu na pesi no bambote. Ba ebwe ma vipi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni ba dekonanga journée e bandi ndenge nini. Ndeka no ba ke kolala kolamuka ezaka habitude te soki nzamba pesi pe ma bo moi sepela kumisa nzambe po ba oba tiki biso muko alelo biso toliki ba onelo côté mingi bazana ba hôpitaux, mingi bazana ba prison, mingi bazana ba problème ndenge na ndenge me yo nanga soki nzambe apesi biso bonne santé te ba toujours na kokumisa nzambe parce que ezaka likambo ngolu, ezaka likambo grâce mo pe to mérité te mais nzamba sali biso kaka grâce. Merci mingi na surtout ba bolinga maman Elianitu obo sepela na maman Elianitu obo tala ka ba émission ya maman Elianitu. Merci pour na ba retour au nazwaka par rapport à bato batala kana lo baka toujours que soza mutakanda kotala ngate pour sepela na ona ngate na lo baka soza mutakanda kotala ngate pour ça nini oko sepela na yo na ngai talo sozo tala nga zala mutesengo soza mutesengo wana osani nini oko sepela na oyo ngai naza kolba mais soza mutakanda bwe ma vie pour muko wazima muko wazul. Est-ce que vous allez bien? Maluka ibande konanga maluka ibana bande konanga. Est-ce que vous allez bien? Kimi ezali so kimi ezate chama bolongo na sese nzambe tatanza mende apesa ka kimia so za posa kimia o muto mukile ko pesa loto okozanga kaka pai wapi kaka epa ya nzambe na bomo tokosola mo muke nangena kendo kosala ya na bana ngamo mo sinde na bakena kati ya bishop so papa préparons pour le mariage, on apprend tout le jour. Chaque jour, tu apprends quelque chose pour même nature et enseigner à Rabiso. Ah, on a qu'à Elianitu TV, ne kosoza nomba no aliboso kute na ngaki koza abonné te, na kosenga na o s'abonner na Elianitu TV, so ko sisi ko s'abonner, activer cloche de notification pour que oza la notifier à chaque fois que tu écoutes émission ya sikana kati ya chaîne ebiso auto bengi Elianitu TV. Préparons-nous pour le mariage. Ah, to baka de tout et de rien, du vrai, du vécu, du quotidien. On est tous sur la Kanakatia. Elianitu TV sans polémique. Ah, tu as la polémique. On a le baka toujours que respect, paix, amour et belé dans ma famille du cœur. Bino obotala anga na benga kabino ma famille du cœur. Vous êtes ma deuxième famille. Na benga kabino ma famille du cœur. Et on a le baka tala tellement 10 personnes na sepela rapona baka chez Elianitu TV. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Non la quantité, mais la qualité na Elianitu TV. To solo ka makambu eleka na famille, to solo ka makambu oya mabala, to solo la ka nyonso o to munke to ko so na kati ya Elianitu TV. Na yeto solo la to solo mo mukie li solo to so lelo kaka na bande ko na biso mibali na modèle oyo ba koma ko kumbela basi, na modèle ba koma ko nyoko la basi, na modèle basi ba koma na souffrance makasi, baza ko souffrir te po baza na posa ko souffrir, mais baza ko nyoko ma po batu musunde baza ko nyoko la bango. Or que vie ndenge zaboye, on vit qu'une seule fois, la vie n'a pas de brillant. Oh to sala ki hier, to sala ngo sous le loté, oh le kaki et c'est le kaki. Lobi ezaki jeudi, le loto za vendredi. Lobi soki nzamba sungi ekozala samedi. Alors soki bambou les a kokende, mikolo za ko pusana, makambo e leka et c'est le cas. Ce qui est c'est likambo leki déjà, on ne vit pas dans le passé. On vit dans le présent. Les problèmes on a ko sona bino ezanini, na mela nan moi mai. Voilà. Ma famille du cœur. Quand je parle de la famille du cœur, je parle de vous qui me regardez. Vous êtes ma deuxième famille. Ma famille du cœur. Ceux qui n'ont le dit, famille du cœur, bon, moko. Ah, famille du cœur, bon, moko. Et komi et loko, moussousou. Ceux qui famille du cœur. C'est vous là qui me regardez. Olga Swena, je te fais des gros bisous. Olga Swena, en tout cas. Kamata bipweponayo. Agnès Moya, bunga ya mona na soute. Ça fait longtemps na moni Agnès Moya te Olga Swena, je te fais des gros bisous. Mon fils Olivier Sele. Kamata ba bisous, embrasser maman, embrasser pe na bana. Ndeko mo bisera maman Elianitu. To yoka so ba kumo ba te pa na ote. Mais nazana bateau nazarana bango nazame pas pour ça kotanga bakomona bango. Donc kotanga tanga bakomba bato tout le temps, ce n'est pas ça le but de mon émission. Ce qui est que na pesa mbote na pesi mbote ce qui peut yete net na bi ndenge na boka litama boloko la maman Denise parce que maman Denise ainga na mutu, maman Denise Nyakero, Tshisekedi la première dame de notre pays. Donc babi yende aza maman mokonzi mama wa Taïfa. Donc le kola yenga mbala moko na mutu na bisi bino ke na boka litama le kola maman Denise. Pour moi de mon cœur, belle sans maquillage, maman Bobilada ayenga na mutu ya on a bina pese bisous. Des gros bisous à toi maman Alia, maman Aliane, la maman de notre star.
la maman de Didi Stan Nike. Je te fais de gros bisous. Lauriane Mouite, Lauriane Malolo, Kamata Bipoeponayo, Yangwana. Ba bisous na bino, Yangwana na bino bato bolobi ki mami liani tu mikolo toyoko batute. Ba o yanga na zakana bango, ba o yanga na zakana bango na kati, ba o yanga baza na bango kakabumi tumusate. Toza toujours liboki, toza toujours ensemble, naza toujours na bango. Ata boki na tenko na bango te. Ne vous inquiétez pas, baza toujours na maman liani. Katika pesa ma petite sœur na États-Unis est-ce que vous allez na pesa pe ba bisou bomoni mabe bosali lena sa na ngai émission na loko bobso nga ke ndeni tozora suba tute bomoni on saka faute na bino moko non le baza faute na bino au lieu to kota na lisolo Sylvie Mukadi na États-Unis kamata ba bisou na yango wana maman mat mon cassin maman mat mon cassin je te fais de gros bisous mon moi na yo maman na ngale sindombele bosi likate bino mtu boyelinga makambo ko lobake mikolo tozoka batute tozoka batu bazali alors to kota na kati ya lisolo eza pe poto se kama mke parce que humour eza très important totaka batete poto se kapoko se ka espèce ka biso bonne santé eza vraiment important nazo solo la mwa mke na biki na okesa musana nga kolama na solo la mwa mke na bande ko mibali musala konyoko la basi eleki lelo oyo mibali bakomaka ki o basi congolaise baza mabe basi ba congolaise babengana ka mibali na ndako basi ba congolaise bavanda malamu tena mibali mais est-ce que mibali yango ba congolais bavanda ka bien na basi na bango mibali yango ba congolais bavanda ka malamu te na basi na bango ti mwasi akoma na niveau ya ko bengana mobali na ndako ça veut dire que elle en a marre elle en a assez ndenge minde j'en ai marre yango nde tindaka mwasi ne sotoka na posa mobali mwasi ne sotelingaka alala na lipeka mobali alamuka na lipeka mobali mais soki mwasi akomi na niveau ya kobengana mobali seke amoni makambo ndenge na ndenge alobi ekoki ndeko mobali ona oloba likambo na ye oyo aso likambo na ye mwasi na yebisinga afutaka ndako te asomba keloko ya kolia te alatisaka mwasi te asalaka eloko te avandaka na ndako ya mwasi nani ayebisi bino ke soki okuti mwasi moko aza divorcé azana bana yo faut au profiter na ye non ko profitaka na faiblesse ya mutu te na vie eza mabe eza péché eza disu makasi ba profitaka na faiblesse ya mutu te soko kuti mutu azana moment de faiblesse ko profiter te obanda ko sala ye mabe olingi mwasi mo aza déjà na motema ya kozoka oye ozoki c'est sous pour la deuxième fois ce n'est pas bien ba frère nanga e malamu te bandeko nanga mibali yangwana kutu na sepele ki na ndeko nanga mama Kongo na pesi yo mbote ma jeune sœur na pesi mama Kongo mbote pour mama Kongo lobi ye suweneza mibali bakufaka 20 basi batikala oui je suis de même avis que toi mama Kongo t'as raison mama Kongo a raison mama Kongo lobi ya préféré mibali bakufaka 20 basi batikala na mokili mibali bakenda 20 azana raison po mibali konyoko la basi eleki mobali ko oboti mwasi bana mibale okimi okay oboti si mwasi mwana moko okay oboti si mwasi mwana sikoy ba charge wana bozo tikela ngo ba ninga su mibali basala ba charge wana aussi longtemps que bino moko bozana bomo ce n'est pas bien ce n'est pas gentil ezo malamu te mibali ne bokumisaka basi ba ndumba oka mwasi wana ndumba mwasi na ndumba to boite bizaleli pe ya basi mususu pe ezalaka mabe oyo tindaki mwasi avanda na mobali te po aza bizaleli mabe me mibali mususu pe bakomisaka pe basi mobulu ya na pasi mususu mobali abala ya yebi mibali te aza vierge mais comportement mobali so mobali akei akomi kolinga mibali mwasi awuti na divorce akomaka mingi mobulu akoma ko goûter pour aza suna posa sani à se positionner pour la deuxième fois mama Kongo aza na raison mibali ya mabeba kufaka 20 basi batikaraka mobali futaka ndako te osumbaka biloko kolia te ba mama pe kaka pona daga ya ngondi ka ndezo bepisa pe mokili ba mama muto kokofanda na yo pe obosani parce que makamone ya soko ochango na mutu soko ochena mutu te ozana bana na yo okoki pe kobokola bana na yo okoki kobokola bana no posoki mobali azopesa eloko te oche na kati ya ndako ozolesa ye ozolatisa ozosalele nyonso ye azosalela eloko moko te ozomonte vanda na yo ta ndenge wana mama vanda na yo
bana pe ya poto basi balembi komonaka batonton na kati ya ndako lelo kozala tonton Pierre avandi na mama 2 ans bakabwani na mama lobi tonton Jacques akoti bavandi na mama 3 ans bakabwani lobi tonton Marc akoti bavandi na mama 1 année bakabwani lobi tonton Jacob akoti bavandi na eza ti wapi ou alors non ti wapi bino moko mibali boza kaka so bovandi na banganda basa ba congolaise basa ba petite na bali ko bengana bazo bengana bino na banda ko pona ba comportement eza mabe makasi ba comportement ya mibali eza mabe makasi ofuta kanda kote olesa kanda kote olesa kabana te eza kaka te ke po mobali aki kolinga mwasi moko aza na bana ke baza bana ya mwasi non eza na mibali bana na ye moko abote ba utina mukongo na ye ye moko penza bana oya ye moko mazoko kolesa bango te azoko kolatisa bango te azoko ka kosokipe na bana te alinga kala ta ba monike ya lataka ba monike ya bimaka banganda nyonso tu ya Paris ba ye partout matanga nyonso aza feti nyonso aza matanga nyonso fo ba mona ye feti nyonso aza wana banganda nyonso aza wana te mibali pe bo changer lelo soki basi bakomi pe mabe mingi eza pona bino mibali soki pe basi pona ba comportement mabe nazo généraliser ka po eza likambo etali mibali soko oyebi koza na comportement bien oza no concerné te koyoka na mabe te mais soko oyebi koza na ba comportement ya mibali oyo bako kopesa mwasi eloko te bako kofuta ndako te bako koliesa ndako te asokipaka na mwasi te a respectaka mwasi te soko oza na kati soko kutani na kati seke tie dedans chose na kati te oloba mama kamamani to alobi en tout cas et concerné ngai te basi ebele na poto baza ba blessé de guerre mingi mitema na bango se zoka basi mingi mitema ezoka likamba bolingo ezokisaka motema bolingo ezokisaka bolingo ebomaka ezokisaka motema il faut avoir les nerfs solides bolingo ezokisaka motema mibali ebele na poto mabe oyo toza kozwa bino ezake okuti mwasi moko aza na détresse okuti mwasi auti na déception okuti mwasi azosouffrir na problème ya je t'aime problème ya amour ntango koya pembeni ya mwasi wana ndenge ndeko mwasi oyo mobali asali ye aye pembeni na ye avandi ye lisusu ole avanda bava azokisi lisusu motema ce n'est pas bien azokisi lisusu motema eza malamu te conseil pe mosusu na basi bandeko botalanga surtout boza na ba jeune bankola na ngai bino na tie bino de côté nazoloba mingi na ba jeune bana na biso ngana lobaka to oza na age ya mama Alice Ndombele nazaka deuxième maman Elianito la reine mère votre deuxième maman likona bobenga nga kimia kya kaka bobakisi pe mama ni tout béton nyonso na kanga yo pende ko mwasi soki mobali ya kolinga yo elakisi te ko banda koyebisa ba blessure intérieure ba problème nyonso ozala nango elakisi te koyebisa parce que akozola yo solution te soki moto asebi point faible ebi faiblesse na yo nde sika kosakana na oyo yango wana na matière ya bolingo moko hypocrisie ezalaka pe bien na matière ya bolingo hypocrisie pe ezalaka malamu ezate makambo nyonso Pierre asalaki yo ntango okutani na Jacques okwei na maboko ya Jacques obandi koyebisa Jacques Jacques oyebi ngai Pierre abandaka kobeta ngai oyebi ngai Pierre abandaka kofinga ngai oyebi nga Pierre abandaka kosala 5 jours azosimba ngai te oyebi nga Pierre abandaka mimanga na bafete te opesi matière opesi arme wana lobi ko retourner contre yo moko parce que yo opesi arme oya ko retourner yango contre yo moko nyonso eza ya koloba te mondela lobi toute vérité n'est pas bonne à dire même Jésus ntango abandaki kobikisa pe bato alobi kende me koyebisa motu te toute vérité n'est pas bonne à dire ba vérité mosusu makambo mosusu moto avandaka nango surtout na matière ya bolingo nazoloba modèle oyo vivaki na Jacob kwa koyebisa marke ta ntango obetela marke masolo Jacob asalaka yo o Jacob asalanga boy asalanga mais ozopesa déjà ba matière ozopesa ba missile ozopesa ye bibundeli oyo akoya kobundiso nango un jour
soki okutani na mobali alingi yo bosola makambo ya likolo likolo ntango okutani deja na mobali alingi yo ozalaki marié oza divorcé okokobisaki ngai nazalaki marié na divorcé na nga point barre soki abandi divorcé mpo nani wana eza vie passé na nga eza vie passé na nga econcerné yo te nakokoyebisa yo te pourquoi na divorcaki yeba keke naza divorcé soki okolinganga en étant une femme divorcée soki mobali akuti deja oza na bana oyo oyebi koboti na mibali 5 6 7 8 yo bando otengele bakoba bapapa bana nyonso tu wana ke oyo naboteki na oyo naboteki te etali ete ye asa alingi akuti na bana 10 andi moko kaka ndenge alingi na bana no wana 10 c'est tout point barre poti aye alingi asepe na yo andi moko po ye moko azomonaki bingamba basi oyo ngamu naboti bango te bana bapapa na bango bingamba mibali oyo ngamu naboti bango te bana bapapa na bango mais nalingi mama bango nalingi kaka c'est tout. Faiblesse au basi bazanango faiblesse muta zaka faible normalement muta il faut à la faible ezande mobali muta fa la faible parce que mobali Adam ayebaka ninga rozana moi cité ayeba ko papoter ko papoter ayeba ki amote bozana kati ya émission papa nous pour le mariage bwana ayeba ko papoter te Adam ayeba ki ne ba papota kate Eve mutakende ko yeba secret ndenge ni bapapotaka koyebisa Adam yo yebi te tala basala aboyi nga na uti kotana na mobali moko boye abokute na mobali oui tala salinga boye sana oki yango mpe bien ya kitoko bon osepeli kitoko makasi tomeka alakisi Adam pa meki adabi eza makambo bien donc mutu faza la faible entre moi et mobali ne phase à la faible par rapport à moi si mobali ne phase à plus faible que moi si mobali n'a qu'au pire mais seigneur solba mais yo moi si te pour moi si mon taille collègue ça mobali makamba mokili mais le lot je sais pas moi si d'ailleurs collègue ça mobali makamba mokili bino mobobakao likamunzamba sola kana moi si bolinga koloba likamona mingi ya bana basi likamunzamba solo na mwasi mobali ayebaka te bongo siko ko bomba secret po anini po likamunzamba solo na mwasi mobali ayebaki yango te mais yeba pe ko bomba secret c'est important ko garder secret Mundela lobi trop parler peut tuer Bible pe lobi la bouche qui parle beaucoup pêche aussi beaucoup bayembi pe bayembi ke muto lo bakaminga za epanza makita okolo bakoya kopanza mwana soki koloba eleki yo mingi bakoya kobenga yo epanza makita bayembi pe bayembi ndenge wana mwasi azolela lobi mama mutu na vandisi na ndako nanga na lesie na latisi na saleli oyo na ko saleli lo azobenga nga ndumba abengi nga ndumba po ani po akutanga na bota bana nga misatu na bapapa mibale abengi ndumba parce que yo moko lokolo beteleke masolo na yo passé yango abengi ndumba so mobala ye kolinga yo akuti ozana ba oui nazana bana nanga atoko biseke bapapa ba mibale problème ezate me bana ko betele teke non omoni ye papa ne tozaka bo papa na sala nga bo yango to boyana omoni ye non ce n'est pas bien eza ba arme lobi ko retourner en contre yo moko boye ba ko batela ka monoko c'est important il faut ko yeba ko batela monoko c'est très important basi lelo bazo finga mana mondela ko sakana te mibali pe lelo bakomi ko linga baninga na bango mibali tala basi le bakomo tula mibali bakomo linga baninga na bango mibali bakomi ko lula baninga na bango mibali omona mwasi me mbanda na ye nani mwana mobali pona nini mibali baza konyokola ba être semblable na bango bakomika mwasi abengani nga na ndako mwasi abengani nga me ndako futaka te papa olali yango mingi tika babengana yo aolamba lisu te biloko kolia yo sombaka te papa obi ndenge basombaka eloko kolia te tika bavandisa yo nzala abotolinga clé de contact mais papa yo voiture osomba te carburant pe oyebi kotia te otiaka ta carburant te oyebi kaka komema tika babotola yo où est le mal problème eza te pourquoi vous vous plaignez na makambo oyebi ke oza incapable ya kosala ongi basalela yo non
Ba papa ba robenga ah maman netu ma mère quand on rêve c'est biso ezama ka ba rêve c'était na yebisa ka bino ke biso ba to saka ba émission ba to benga biso mingi nga au téléphone nga journée ko le katé 5 3 4 5 6 personnes ba benga pour ba episa makambo et les karaté et puis na yebi ba robenga ah mère côté wana penzo za ki penza moi dira talaka côté wana ba ki penza ba abiso penza ba yo ka langage ba momi ba ozo mutu makasi non. Il n'y a pas question que mon mien cause mutu makas. Likama mutu makas wana ezate. Eza likamu ke bo changer. Bo changer bana mibali. Mama konga na faute ta. Mama konga za na raison. Abi mibali ba kufa avant. Surtout mibali ba irresponsable. Ba mibali ba za ba gigolo. Ba mibali ba za ba irresponsable. Ba mibali ba bi ko respecter moi c'était moi c'est ba respecter car c'est la femme qui donne la vie. Donc cause na grossesse pendant 9 mois. Ti oke maternité abota mwana koma na mokili. Ese loko saka na ngote. Bazali ake ko bota ke na kwa na mwana na yena mwana bakei. Mais tant moi ça boteli obana, respectez ye, pe linga ye. Parce que moi ça boteli obana, eza progéniture na yo. Bana wana bakobotelo bakoko bakobotelo ba arrière petit. Donc comme on est très na mokili. Pona moi c'est apesi obana. Mais un peu du respect monsieur. Pese-moi respect na ye. Ya mama bana. Pese respect na ye ki bo moi si. C'est important. Yango koma kamibali muso omoni. Mobali akufi. Moi c'est quand il akonga azo koka kolela te parce que abi ke mobali mabele kaki trop. Azo kata kolela eta azo lo bateto sana kito kunda kene na ye. Akunda makende. Ezana moi si asa kufela mobali abi. Asalika bien lokola kei. Nazo bisabino ya solo. Abi asalmani tu asalika bien lokola kena tika na kimia. Mobali asisa kinga kimia. Boyebi ke kopesa moto souci. Est-ce que boyebi ke souci bo taper cancer dans nzoto ya moto? Tout excès dans nzoto ya moto, tout excès et comme une maladie hein. Souci et peut ça rappeler cancer. Tellement nzoto za konyo comme à chaque fois que moto azara na souci et déclenche que loko ya mabe kati na ye. À chaque fois que moto achaka ba souci et déclenchera toujours loko ya mabe na kati. Et déclenchera toujours Moute bonga aza na kimia, alamuki na kimia, a passé journée na kimia, alali na kimia. Mais ceux qui moutou aza traumatisé, moutou aza troublé, moutou aza na ba problème, moutou aza na kimia te. Oyo akaka na koma kobela motema. Oyo akaka na koma kobela tension. Okomona moutou pe a développé cancer. Kaka pona souci. Alors, ce n'est pas bien de faire du mal aux autres. Ce n'est pas bien. Tant ozo pesa mutu pasi, ozo yebati ke pasi ozo pesa ye, ezo tikala ye na kati na ye, eza ko nyonga, eza ko nyonga ende baloke, eza ko nyonga kati na eza ko nyonga. Il y a des gens na butu balala kate bazana batanga ka ba plafond. Eza na mutu musa na 30 ans, au tali a pesa longi a 50 ans. Et l'onguigné se sait baby pourquoi? Trop de problèmes dans le cœur, trop de problèmes dans la tête. Ba problème ce que leki et ya kana elongi ya mutu. Ba problème ce que leki et ya kana elongi. Nde baba c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mutu azoki so déjà na maloba. Etikali so asa etikali ka po bomayo. Mutu so azoki so déjà na maloba. Mutu so ko lobi maloba et wuti na motema c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oyo on donne ce qu'on a. Oyo zo wuta na kati ya mutu ezo bima. Ndenge balobaka ke mutu azomela masengeza lisumu na Bible balobi oyo kotaka na munoko epesa lisumu te me oyo bimaka ya onde epesaka lisumu. Mutu akomela verre na masanga moko mbale misato ay tourner mutu akena na mbetu na alali afingi mutu ta sali mutu mabete mais mutu oyo ameli masanga te afingi mutu journée mobimba fingi mais eza masumu et puis mutu ndenge wana tango sali mabe ozupe pongi olali ezala mutu afingaka mutu asalaka mutu mabe na mutu basali mabe
anyoka maka me muto asaka mutu mabe anyoka maka plus parce que na kati na ye azanga pe kimia soko azana humanisme okomona kozanga pe kimia. Apprenons à faire du bien à notre entourage. Les hommes, apprenez à faire du bien à vos femmes, c'est très important. Lelo oyo zana mwasi soko bele obimi bibon na ba partie intime na yo soko zana bibon bakobenga ndeko na ote aya kotala bibon wana bakotuna na hôpital. Messieurs, est-ce que vous êtes mariés? Po bakotala place o bibon eza moto akokomona ngo azaka moto yo na bolongo la kabilamba mwasi no ka moto akomona ngo bibon wana. Frère na yo aza frère mais bakobenga ete en premier bakobenga mwasi soko zana mwasi aya kotala place bibon ezali en premier. Ce qui a zate babenga frère nani mobali nini akolinga petit frère na ye aya komona bolumbu na ye. Mobali nini mobali na kolinga ta grand frère na ye amona bolumbu na ye. Bana kutu mibali na ndako so combien déjà na ba 10 ans 11 12 ans intimité azolinga sute ke mama sukola ye azolinga sute ke mama mona amona ba partie intime na ye akolinga lisusu te ebongo mukolo ya mwana mona batu musu azaka mobali azobela ya azolia fufu oui tika lia fufu parce que ndenge mobali anyokola ke yo zalaka te ba passe mobali amonisa ke yo zalaka te ya mwana mobali azobela bien lia fufu na ngai tika nyokoma nzoka nde tolingana pona osala na mabete tolingana po to nyokola na kate mobali linga mwasi po pese bolingo mwasi linga mobali po pese bolingo ba mombele ba pesa na bolingo ba vanda bien bolingo règne que l'amour règne bolingo règne mutu musa koma santé soka mobali azolinga azopesa ka bolingo na ye mobali akoma ka santé azako se rajeune soka mwasi azako linga ye bolingo l'amour est très important bolingo ezelo komoko ya motu ya makasi bolingo o babengi bolingo bayembi kutu bayebi ke mutu azengi bolingo akomona nzambe te. Okokolinga nzambe te tango zo mona te moto aza en face na yo nous sommes des petits dieux. Oyo aza en face na yo aza nzambe ya muke soko lingete bongo mukeli na ndo kolinga Bible lobi moko ta komona nzambe ya vivre mais Bible yango mopika moto azangi bolingo po sa nini akomona nzambe te. Bande komibali oyo bokolandanga bozo pe video nanga botinela ko pe na bandeko mususu pe bayoka ke basi bazolela mingi monyokoli ya mibale leki basi baza kolela mingi botika konyokola bandeko na bino ya basi bosala ka pe effort bokoka pe kozoka bandako na bakombo na bino moko ezate ovande pa mwasi oyo okay ovande pa ya kalunga ovande bobebani yo wana olongwe. Ok pa mampasi ovande pa mampasi ovande bobebani olongwe. Ok pa ya mambweni ovande pa mambweni na Kishasa pe kuna yana psazaka na poto nzoka ya gigolo nzoka ya moko insensé eza malamu te bandeko pona lelo tosuki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusa kumuna. Nzamba nube shenel bana betu bonso. Boka mataba bizu. Bye bye. Nakesa musana nga pundu. Mwana nga muka mwasa bisinga. Nalakise nini. Na kuko lamba pundu ya. Ulia na loso. Bye bye.